Oui, shalom, shalom à tout le monde. Shalom katina bana na nzambe kolo a pambola bino. Tozoko bako loba makambo itali mukili oyo et puis makambo ya ba église. Moko na moko esengeli oyo bango ke tango zokende église faut koyeba pe église ozokota. Parce que na nzela ya ba église ebele ezolongola bato na présence ya Nzambe. Pourquoi? Parce que bamsusu pe babengama na Nzambe te. Soki ozolanda loyenge église ekomema ope na lifelo soki ozokende église et que église wana ozokende musali wana Nzambe ayebi ete soit musali wana alongwa na nzela soit azosala makambo ya mabe okokende lifelo. Basali ebele pe bazomema bato ebele na lifelo. Kozala fanatique ya mutu te ezala fana ya Yesu Masiya. Pote Yesu mutu aza maître na biso. À part Yesu mususu akobikisa biso azate. Donc vraiment photo za la penza na sima ya kolo Yesu pona kozwa lobiko na biso. Parce que soki totali lelo na kati ya ba église ezali entreprise ya mokilité. Ezali politique pété. Église ezali entité spirituelle. Église mutaye ko pesa kombo ya église ezaye moko Seigneur Jésus Christ. O alobaki pa Pierre. C'était Pierre oza supérité oza Simon. Simon comme ezaki Simon de ba yebise que comme Pierre de libanga. C'est-à-dire likolo na yonde na kotonga ndaku na ngai. Nzambe oyo tobengi kolo Yesu Kristo andimi kozwa engagement pona kobikisa mokili na nzela etonga na ye. Etonga ya Nzambe lelo oyo ekoti na kati ya ténèbre ya omoni par rapport ya molili oyo Nzambe alakisaki ngai na première fois oyo ataisaki ngai ke omoni sikoyo mokili ezokende déjà na suka parce que basali vérité ezozala lisusu te. Mabe ekoti déjà na kati ya basali. Yango bana na Nzambe faut koyeba esika yo ozokende wana. Est-ce que Nzambe azato Nzambe azate? L'église eza esika ya loyenge te neti ya makambo mokili. Makambo mokili lelo ekoti na kati ya église. Ya moni Nzambe alabanda kolakisa ngai ke bato ebele baza déjà ya kobeba. Bon, ebisanga ke zana basali oyo bauti epa na ye oyo moko Nzambe apona bazali. Mais ezali na basali oyo ya pona bango te. Basali oyo bakoti na kati ya mokili, bakoti mokili na kati ya lingomba ya Nzambe. Par rapport à ba cérémonie biloko ebele oyo ezosalema na kati ya ba église eza penza malamu te. Na kati ya babiloko ezosalema na kati ya église ebele eza penza malamu te. Lelo oyo na banza frère azali awa akozwila ngai drapeau wana ya Israël eza kuna akoya na yango. Lelo tozomona na kati ya église ya Nzambe bomoto ekoti na kati ya église ya Nzambe. Bomoto ekoti na kati ya église ya Nzambe. Bato bazo servir lisusu Nzambe te kati na solo. Bato bazo servir nde ba biloko ya mokili oyo. De tozo longola peuple de Dieu na kati ya nzela. Tozo binisa bango na bonzambe. Tozo mema bango na kati ya molili. Eza malamu te. Ya moni Nzambe alakisaka ke ya kotala bescalier bato beli baza bescalier. Alakisaka ba pasteur escalier, alakisaka ba pasteur oyo baza escalier, ba pasteur mususu oyo baza lokolo ba pancarte. Donc baza ba pancarte bazola kisa batu kaka lola yango wana ba mo ba kota te. Bazola kisa batu ba banande lokolo escalier zo matsa mutu amati mais ye moko akota te. Yango wana basala Nzambe azo senga repentance na ba église réveil repentance. Ozomona ba bilo mususu oyo ezobebisa bana Nzambe azobeba nango. Okomona mutu oyo ndenge eza boye eza drapeau ya Israël eza drapeau ya Israël. Mais
drapeau à Israël ndenge eza wana ezali drapeau ndenge pe tozomona drapeau ya Congo ezali ba représentation eza ko représenter oyo ndenge eza boye ezo représenter Israël. Drapeau pe ya Congo kozwa ngo pe lobi eza drapeau ezo représenter Congo eza ba drapeau mais ezali na eloko moko ya spiritualité moko te oyo eza na kati ya drapeau eza na eloko moko pe te ya spiritualité eza na kati ya biloko mosusu lokola batalit oyo bato balataka lelo tomona na kati ya lingomba ya Nzambe bato bazosala biloko ya ndenge na ndenge badrapeau tomoni bato basala badrapeau ndenge eza wana ezali exemple na kati ya église wana ko présenter drapeau na bia bato oyo boyebi te biso to priaka exemple nde tozala na baprière tozala na prière mpona Congo toza mpe na prière mpona Israël drapeau oyo présenter Israël drapeau mpe ya Congo et présenter mpe Congo mais rien de spiritualité na kati ya badrapeau c'est ça ou bien elamba moko boye ndenge ezala batalit moto azwi yango abike to makambo simba yango mpo obika ou bien zwa photo na ngai osimba yango mpo obika namona bamosusu ndeko mosusu vraiment nalanda témoignage ya ndeko mosusu azotémoigne oyo nazwaki photo ya pasteur na ngai ezalaki na limité azwaki photo ya pasteur na tumbi yango poucher wana nazwi na meli wana eza liwa wana eza liwa eza mpe idolâtrie ezali idolâtrie ekoti kati na bana na Nzambe ngai nakozala awa lelo nakei Nzambe asungi nake na Israël nazosambela Nzambe donc ndenge nazoprie na Congo mpa ndenge nakoprie mpe na Israël nakoloba te ke mabele ya Israël nde ekobikisa nakoloba te ke mafuta ya Israël nde ekobikisa parce que Jésus-Christ a dit que Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité na kati ya Jean il est entre Jean 4 kuna balobi wana 24 kuna bazolakisa biso ndenge nini mwasi ya Msamaria ayaki epa Yesu Masiya mpe apresente ndenge bango basalaka bapratique mais Yesu ayebisi ke basambeli ya solo basambeli ya Nzambe na molimo mpe na solo namona bapaster ebele bakendaki quelque part oyo bakei Israël bakei kozwa babateme bapaster bakei zwa lisu babateme wana ezali wa yo eza paster okezwa lisu bateme na Israël mais wana osali mabe parce qu'Israël ezali kaka korepresente eza pays oyo Nzambe aponaki eza mpe ndenge Nzambe azopona mpe Congo ndenge Nzambe aponi Congo Nzambe aponi Congo parce que soki ota même na badrapeau yango ezala mpe na basigne oyo ezalaka kuna mpe ya biloko mosusu ya bamonde ya ténèbre ezalaka mpona kola soki yokangama na spiritualité ya molimo kangama na Israël na ndenge ya spiritualité mais ya nzoto te ezwaka bamabele ya Israël ezwaka bamai ya Israël wana ekomi lokola ya bandeko mosusu mpe nde baosala o mai ya nkamba mpo erazao azoyokanga mai ya nkamba oyo nazwa mai ya nkamba mpo nakende nango nasambela mpo nango mpo ebikisa ngai nazwa mai ya nkamba natia na porte ya ndako nazwa mai ya nkamba natia na mbeto idolâtrie eza liwa ka ndenge moko mpe na ndenge nauti kolobela na émission ya liboso oyo tozozwa ba-100 ndenge tozali kosala na catholique tozozwa ba-100 tozosalela tozozwa babougie tozoprésente tozozwa bikeko tozoprésente Nzambe aza na besoin ya représentation wana te sambela kaka na esprit mais biso soki tosimbaka badrapeau ya Israël na ya Congo ezala kaka mpona représentation ya baprière oyo tosalaki tozoprier kaka mpona Congo moto po comprendre ke eza Congo na Israël rien à voir na spiritualité elobi deya ke Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité lelo na kati ya bato bakoti ebele na kati ya makambo ya bakabale juif bajuif to mpe bayuda bazali bato oyo Nzambe aponaki mais tant que Yesu ayaki mingi kati na bango bandimaki ete biso siko toza église biso etant que église toza mingi na Israël
na alliance oyo ezali ya spiritualité. Ya moni soki otali na 1 Corinthiens 11 verset 1 jusqu'à 4 Bible eza korekomande biso ete kolo Yesu Nzambe tata aza mokonzi na Yesu Masiya. Yesu Masiya azali mokonzi ya mobali pe mobali aza mokonzi ya mwasi. Baye kolakisa biso ke mwasi nyonso ntango azoprie esengeli azipaka mutu atiaka foulard mpona gloire ya Seigneur. Pourquoi? Parce que tomoni ke banja Nzambe bakitaka na temps ya Genèse, na Genèse 6 verset 1 jusqu'à 7 kuna babi ke banja Nzambe bakitaki ntango bakiti bayaki kozala séduit na beauté ya basi, bakomaki séduit na beauté ya basi. Etant bakomi séduit na beauté ya basi nde Nzambe apesaki mpe bamibeko bainstruction par rapport ya mwasi soki azoprie atia foulard na mutu mpona kohonore Nzambe na ye. Epuis mobali akoprie na ekoti te ndenge tozomona bato bazozwa bikoti ya bapape, bikoti ya basango bazolata. Tozomona église ekwei, molili ekoti na kati église. Église ekwei. Même bandeko oyo bazali basali ya Nzambe bapapa oyo baza kokamba ba église ya réveil lelo oyo baza kote ya vérité makambo nyonso babandaki kolobela wana bazongeli yango. Tobandaki critiquer église catholique bazolata banzambala wana bazolata bakroix wana bachenete wana, mais lelo oyo église ezongi na kati ya makambo wana, bato bakoti na kati ya idolâtrie. Bato bakoti na kati ya idolâtrie ya biloko wana ezali banzambala wana te, parce que Yesu Masiya alobaka même mpona babiloko wana ke ntango bozomona yango bozotia yango lokola bagrade abibi okeba na bafarisien oyo bazokansika ya parti ya baveste ya milai barobe ya milai wana bazolinga lokumu wana. Pourquoi? Parce que lokumu wana Nzambe alinga yango te. Nzambe aye koloba boye na kati ya Bible alobi nini? Kolo alobi na Matthieu 23 abi bokeba, Matthieu 10 23 abi ete que personne ne vous appelle le Seigneur ou le Maître, parce que c'est Dieu qui est votre Maître. C'est Dieu. Babi Maître na biso eza Nzambe, Seigneur na biso pe eza Nzambe. Nde ba titre wana yoki ba titre wana bato bazolata ba Monseigneur ba titre ndenge na ndenge ba titre wana ekobikisa bato te. Nzambe azolinga ba titre wana te. Titre Nzambe ayebi eza kaka kozala mwana na Nzambe, oza frère. Parce que abi même na tango bato babengi prophète, pasteur, évangéliste. C'est les Éphésiens 4:11. Kuna alobi que il a mis les autres comme l'apôtre, les autres comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur. Babi baza comme baza le kola ba pasteur. Donc vrai pasteur c'est Christ, vrai prophète c'est Christ. Donc tom mema batu et pas à Christ. Tolakisa batu Christ. Total sabatu Christ parce que nkolo atasa ke nyonso wana kufa ekoti na kati ya église. Biloko wana ezokotisa kufa ba grade. Abi ba grade wana batu bazoluka ya mokili ezoboma batu parce que nkolo yango moni elakisa ngai ba missionnaire kolo ayeko lakisa ngai na lola tango amemi ngai na lola akita sanga batu bavandi balati bilamba pembe bazoyemba ba louange bazoluwe befseke bawana balati bilamba pembe na ba couronne eza batu oyo basalelaki Yesu kati na solo na mokili bayebana te batu bayeba bango te bazalaka pe na ba grade te bazali pe na ba titre te, mais bango wana nde ba vrai serviteur onga Nzambe na yebi onga Nzambe na pona bazali na bango pe na ba titre te. Ba titre batu bazolele même na église réveil wana okozala soki nani mokonzi ya réveil Nzambe azana posa na ngote eza nango titre moko ezali kaka mpona makambo ya administration, mais soki totali en réalité titre Nzambe ayebi kaka eza kozala mwana na Nzambe. Parce que mingi akoyebisa bango ke oyo nasalaki miracle nabondoki mpona babeli nasala makambo ya minene nasala boye mais nkolo akoloba ete nayebi yo te elongwa kuna. Humilité Nzambe azoluka tomikitisa
Yesu aza nzambe me abotamaki na ndako ya bana bampate. Yesu aza nzambe abotama epa Herode te me abotama na ndako ya bibwele mpona kolakisa biso komikitisa. Église a rêvé nzambe azopesaka bamessage abike basali nyonso bakobanga ye te ye nzambe akoboma bango akofrape de motanga na nzambe ekokita abike trop c'est trop baeglise ezofingisa ngai nzambe baeglise réveil ezofingisa kombo ya nzambe makasi na makambo oyo bato ebele bazosala na kati ya eglise. Bato bazoyeleka bagrade, bato bazoyeleka bozwi, bato bazoyela kaka makambo mokili. Mais spiritualité ya kobikisa bato ya komema na bato na lela eza lisu te. Tina eza te ozwa grade na mokili na mokolo soko okota na moto mpo nga nakuti bapaster ebele na kati ya moto nayebisaka bino namona bapapa sika tende na moto, namona basali ya nzambe ya ndenge na ndenge na kati ya moto, namona papa kaja na moto azali mpe mosali ya nzambe namona ye na moto. Pourquoi? Parce que désobéissance eza grade te. Parce que mokolo nga namonaka passe sika tende alati babiloko wana na stade akela to babilamba wana bayaka banigérien moko bayaka wana batie ye croix bapesi ye bakane epuis nazwa sede nakende nzambe ayebisanga ke fo yebisanga ke base repentir ewomelaka mpe te kolo ayaki kozwa ye. Tokeba bana na nzambe, tozali bana na nzambe, tokeba basali ya nzambe oyo nyonso bazotia badesordre kanda ya nzambe ezwa kokita parce que nkolo ayebisanga ke déjà bange na ye baza mibale bazosala misala. Ange moko aza na mopanga, ange moko azali na mai. Soki yo tosi nzambe ye aprotege yo apurifie yo. Soki tosi nzambe te oyo mopanga abeti nayebisino ke ya mopanga wana eza Mikael. Bange wana bazotravaille bayebisani ke bange wana bazotravaille na compte ya nzambe mpe mpona protection ya bato baza na compte ya nzambe. Soki yo osali kaka erreur olongwe na nzela ya nzambe yeba ke satana akozwa yo mpe bakosala yo makambo akosambwisa yo parce que nzambe akobimisa tous les vérités baréalité nyonso ezoleka na secret nzambe akobanda kobimisa mpo ngai ayebisaka ke mingi bakoti na bakisi fo koyebisa basali nyonso oyo bakota bakisi basala barepentance soki te ebele bakokende na lifelo ezali na moto wana ntango nkolo azomema ngai akelakisa ngai bato ndenge bazopela moto. Soki ozalaki mwana nzambe obi ozali mosala ya nzambe okoti na lifelo modele ya pasi yo koyoka bademo wana bakobanda kobeta yo bakozala ya minene bambinga mpe souffrance ekozala makasi parce que soki moto azalaki mosala ya nzambe akufi ake lifelo kuna ezalaka fete bademo basalaka fete. Namona mpe bademo ndenge bazosepela mpona moto akufi na kati ya mabe amwe kose repentir. Namona bademo ndenge nini bazopinir bato nyonso oyo bakufa na kati ya mabe. Ozalaki mwana nzambe otiki bonzambe okomi kosala masumu okomi komona ke nyonso eza normal obosani nzambe okomi kosala mabe yebe te lifelo ezali yango wana na kati ya batémoignage ntango kolo ayaki komema nga na kati ya libulu na batinel akotisinga na kati ya tinel wana nde akenda kolakisanga bato balingi vie wana ya baprotection akemema nga alakisinga moto mosusu azalaki na kati na esika moko ezalaki selule na selule wana bakangir e azalaki na liboke ezotumbama wana moto ezopela me ndeko azokufa te moto ezopela ndeko azokufa te azokrie e namoni ange ya nzambe ayebisaki omoni c'est trop tard parce que alingaki biloko wana alingaki babiloko ya molili wana abanda komona yango ke yango nde eza protection na ye amonaki yango ke yango eza bisengo na ye nde yango ezomona lelo meme na kati ya baeglise mosusu ya mabe oyo ekomi basali mosusu baza bapede oyo mosali ya nzambe me aza pede bahomosexuel bakote ebele meme na kati ya baeglise nde bapratike oyo ténèbre wana oyo ezopesa nzambe kanda yango nde koti parce que Daniel ayebaki ete soki bomoni makambo wana ekomi makasi soki bomoni baabomination ekoti ntina lieu saint bosala keba ilakisi ke bozongi ya mwana na moto ekomi pembeni de bozongi ya mwana na moto ekomi pembeni yango wana luka na ozala na église ya bien luka ozala église oyo bazoteya yo vérité
koluka église te pour la population lelo bato bazosepela naza na 5000 membres naza na 30000 membres c'est na 30000 membres wana combien de personnes balobika nde tomona bato mosusu meme na banani nasala bémission na bémission na nga bato ebele naza na bavie ebele bato bazolaike na bavie wana combien de personnes bazobika combien oyo mpenza bazaki no nzambe mpe andimi bango soit eza na mboka bavie mpona mbongo kaka ozwi no mbongo tokeba na sélection ozwi no mbongo me milimo ya bato ebiki te oyo nzambe azoluka ezali kointercede mpona baeglise tobondela mpona baeglise ya Congo tobondela mpe mpona bana na nzambe tobondela mpona Congo tobondela mpona Israël mikolo mpenza message mpenza toza nango mingi yango wana kobondela mpona Congo kobondela mpona Israël mpo bandeko mosusu babanda oyebisangaki bapasi eza mingi na Congo soki nzambe alingaki Congo pourquoi pasi eza boye réponse oyo nzambe apesaki nga baoyo batangaki livre oyo nasalaki vision céleste du temps de la fin kuna nalobelaki nini message nzambe ayebisaki Israël eza pays ya nzambe mais Israël eza combattu Israël ezaka na kimia te guerre ya Israël bandi lelo te ezaka na kimia te so mpe tomoni Congo eza menacé nde mona Israël bato baentoure yango balingi yango te bato ebele baza banguna ya Israël mais nzambe alobaki oyo akoyina Israël ye nzambe mpe akoyina ye mpo alobaki na Abraham na Genèse chapitre 12 verset 1 jusqu'à 3 abi que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront oyo bakomodire yo donc Israël nzambe apambola yango wana toza na kati ya mabondeli na Congo beni Israël toza wana mpona bapriere Congo esengeli sambela mingi mpona Israël parce que Israël ezali pays oyo ememeli biso mokonzi na biso Yesu Masiya tozotanga baprofete Jérémie tozotanga baapôtre Paul tozotanga baandré tozotanga bamatthieu tozotanga bato andenge na ndenge mokonzi na biso Jésus-Christ le Dieu d'Israël babengi le Dieu d'Israël Jésus-Christ de Nazareth donc yango wana babi besambela mpona kimia ya Israël lingaka Israël sambelaka mpona Israël yango wana tolobi ke kolo alingi biso basala nzambe tokeba église rêve lelo totika makambo ya bagrade wana kowelela bagrade wana soki okufi oke na grade moko te eza na moko te akufa akende na grade ke akomi étant que représentant légal étant que chef spirituel makambo ba chef wana babi que personne ne vous appelle chef car il y a un seul chef c'est le Christ Jésus Yesu nde mutu akufa mpona baeglise na ye likolo ekoloso Yesu nde mutu anyokoma mpona biso kati na ekoloso donc faut tondimela kaka ye tosalela ye zongisa Yesu kati na église tozongisa Yesu kati na mangomba bapaster tozongisa Yesu kati na mangomba Yesu akumisa mabiso toza pamba ya omona lelo ben bakate baeglise bapaster ebele paster akokane kobina te akokane koyembela nzambe te bato mosusu bazobina ye avanda etant que ministre avandi lokola roi mais David ayebaka grandeur ya nzambe yango soki etali un serviteur de Dieu soki basala nzambe bakomi kolinga batitre omoni bakobanda kobina lisusu te mpona bagrade akomi komona akomi mutu munene par rapport à nani mutu munene par rapport à qui David azalaki grand roi mais tant David azobeta bakilibite azocite azoyemba mpona Christ azobetaka bakilibite wana mpona nkolo mais lelo omona mutu mosala nzambe baningi bazobeta maboko ye azotala ye akoma lokola nzambe bato nyonso bazoadore ye eza mabe tomikitisa longola bagrade wana tika bagrade wana babi que vous êtes tous des frères bino nyonso bozali bafrère toza na temps de la fin na kati ya message ya temps de la fin oyo toza nango eza message oyo Seigneur apesi biso mpona kolongola makambo ya mabe mpo nga na monai deja lolenge nini baange bazosone batrompete namonaki baange bazosone batrompete na lela epuis namonaki baange mosusu bazosone batrompete na mokili
na tunu ba o bazo sonner ba trompette baza banana babi ba wana ya likolo eza ba les 7 trompettes oyo kobeta maintenant oyo ase ezali ba messager ya Nzambe oyo Nzambe atindi na mokili pona ko préparer bato pona enlèvement lokola Jean Baptiste ayaki pona ko préparer bato pona Jésus Christ ndenge azobotama ba messager pe bazali pona ko préparer bato pona ko zonga Yesu Masia église ezala propre lelo to mona même na kata ya église ba serviteur de Dieu bazote yango te makamba ba maquillage bato bazote yango te lelo oyo tozomona ba sere bazokota na bana ba pantalon ba biloko matoyi ba chaînette ba gourmette ba biloko ande na ndenge ba biloko ba faux de teint ba biloko moko ya mbindo biloko ane zolongo la présence ya Nzambe ezolongo la délivrance kati na bato okosala mutu délivrance mena biloko wana na ebite so ba demba okende okosala mutu délivrance na ba parfum magique kati na ye azana ba poudre satanique nyonso wana foko keba ba au talon biloko wana nyonso Nzambe azopekisa ngo oza mondimi foko lataka malamu basi ebele bazokende Nzambe ayaki kolakisa nga bango alakisinga basi bazokende na église metant bazokende na église bazotambola penza na ba kilote bamusu bazotambola na ba coupe ti Nzambe ayikolakisa ki ekozala na elamba moko boye kobima na mokili elamba wana bato babanola tango donc soki moto azoyola tango parti nyonso ya nzoto libanda donc eza penza donc aza kaka ni nde Nzambe asala ye Nzambe ayebaki bokomona elamba wana ekobima kala te bakosala bapublicité nango e nasi namoni ebandi déjà tokeba mondimi azoya na église fo lata malamu bamama ntango oza na église fo bolataka bien ntango ozopusa na présence ya Nzambe oza na fulare na yo ozobongisa motema na yo ozosalela dépouillement oyo eza extérieur mpe intérieur obongisi libanda obongisi mpe kati yango ekosalaka ntango likolo azoya okota na bokonzi ya likolo yango moni namonaki baange ebele baza koyemba bazoyemba boseke baange leze baza na fete parce que kala te fete d'annonce elingi banda fete d'annonce elingi banda baange leze bazobeta deja bakelele baange leze bazobeta bakelele ezobeta parce que déjà mwasi ya libala alingi amata ebele bezo yango baaventure kebe oya kotika likolo bagrade ya mokili oya kotika likolo bagrade ya mokili likolo biloko ya mokili Nzambe apesi yo kumisa ye apesi yo pete kumisa ye kowelela yango pete mutu na mutu nde tozawa aza na ta na ye oyo Nzambe apona mpo apambola ye eza teke biso nyonso kaka tokozala kaka ndenge moko te bamosusu baza likolo bamosusu mpe na se Nzambe ye moko moto asala bongo yango moni batoleli bazosakrifie baninga koboma baninga mpo ye azwa mbongo koboma baninga mpo azala na lokumu aza na mituka ebele ya talo aza na biloko ebele mais ntango okufa etikali vanité de vanité lokumu oyo bato bazowela na kati ya l'église de réveil boyebango bien ke ezango pamba mais kuna nga namona ya baange bango wana bazobetela ya batrompete ezosone ya batrompete ya louange eza na trompete ya jugement eza mpe na trompete ya louange mais oyo nga namonaki ezalaki ya louange déjà ebandi parce que ya jugement ezoya kokita trompete ya jugement trompete ya louange eza trompete oyo ekosalema na salle de noce oyo wana balakisinga ange wana ndenge atelemaki banda bayebisaka ye banda basala ye Nzambe apesa ye mosala mosusu te boyo ye mosala ezalika ya trompete wana ayembaka na ye adoraka na ye mais bapona ye mpo na trompete wana kelele wana oyo balobi ekobeta dans un clin d'œil ange wana aza déjà prêt mpo asone yango parce que ebisaka ntango omona deya na Israël makambo yebaki Israël ezali horloge ya Nzambe Israël eza horloge ya Nzambe mai wana balobi na kati ya Apocalypse 16 babi ke fleuve de Frate na Apocalypse 16-14 omona yango ke fleuve wana ekokauka fleuve wana soki ekauki ezali esika oyo armée ya Armageddon ekoya koleka to mpe armée ya Gog na Magog ekolekela baplace wana mais fleuve de Frate esi ekauki badémon déjà bagéant wana bazolela déjà bazokriye
yaki na documentaire bapesaki biso penza image wana bademo bazocrier na banza bafrère soki batiango mpe bolanda yango bademo bazocrier bange desi wana bakobima mpona koboma bato ebele na mokili awa bible elobi ke ntango bango bakobima bange desi parce que bango nzambe akanga bango bazalaka na kanda koleka satan baza méchant makasi baza le plus méchant koleka na satan bango ntango bakobima bakoboma 700 millions na mokolo moko donc makambo wana ekozala somo soki lelo oyo ozosala distraction ozo comprendre na yo te etali yo donc bakoya na bapunition moko ekozala na mokili okoluka okufa kufa ekozala te okoluka okufa kufa ekozala te e bakopinir mokili na marke moko ya makasi nde nzambe abanda olakisa ngai bapunition wana abi bapunition wana ebandi déjà lelo soki omoni batémoignage ekomi okata parce que ngai nzambe nalobi déjà ebele ayebisaki mwana na ngai nalobi na ndenge nyonso me bato bazocomprendre te nakanisaki ke nde natindi batémoignage ebele ya bato bakotika mabe ebele ya bato bakobongwana me namoni ke bazodinda kutu okontre na profondeur koleka lisusu abi mabe kutu ezokosagrave na kati ya baeglise mabe ezosagrave kati na bana na nzambe nde yango moni aye koyebisa ke fo bato bakeba parce que temps oyo tozali eza susu ta maseki te okoko sutuka bolali boye bolamuki te bokosutuka bolali boye mpe yesu aye yango wana moni antichrist déjà aza prêt mpo aya abanda makambo na ye yo mwana na nzambe esika ozali zalaka prêt bandaka koprépare toprépare bafamille na biso kati na bonzambe toprépare mabota na biso kati na bonzambe eza teke soki ozali mwana ya paster nde okokota lola eza teke parce que ozali mwana ya mosali ubie ya moyembi nde okota lola soki papa na babanga nzambe aokota lola soki mama na babanga nzambe aokota lola mais soki yo obangi nzambe te okoko rate bokonzi ya likolo parce que ntango moto azokufa balakisanga na liwa ya moto ya masumu ntango moto akufaka akufa ye moko basasi nyonso ya nzoto esilaka basasi na yo nyonso esili miso emonaka ezomona boye eza miso ya bomoto te eza miso oyo te moto emonaka eza oyo esprit na biso nde moto esalaki omona ame na biso esalaki omona matoi oyo soki okufi ta nzambe ake ta nzambe abomi ngai oyo amemi ngai matoi oyo banda oyoka te miso oyo banda omona te oza na yoka sur place mais miso ezomona te matoi ezoyoka te basasi no nyonso ekufi mais soki yo obimi na esprit nzambe abomi yo molimo na yo ebimi nde molimo na yo eza na basasi nyonso tu yango wana nzoto eza na moka mabele ya pamba nyonso osalaka wana mpona nzoto oyo ekotikalaka koyeba yango te mokolo moko mpe te nzoto akotikalaka kopesa merci kozala na yo kaka te mpona libumu ya mokili oyo mpo lelo tomona meme bahomme de dieu ebele bapambwami baza bien mais bato bazosouffrir omona na kati ya baeglise baveuve baza baorfele bazali mais bahomme de dieu bazosunga baorfele wana te bazosunga bango te mais omona bahomme de dieu kaka bapublicité mingi nakomi milliardaire nakomi millionnaire mais yo mosala nzambe okomi millionnaire combien de personnes esungaka combien de personnes ezosalisa combien bazolala nzala na kati église na yo combien de personnes baza na souffrance yango wana nzambe asunga biso mpo bolingo eza te kati na baeglise bolingo ya nzambe esi esili bolingo eza lisusu te bato bakomi na mitema mabe parce que yesu alobaki ete na mikolo ya suka bato bakozala lisusu na bolingo ya nzambe te bato bakolinga mbongo koleka nzambe bato bakobanda koboma baninga meme likolo ya 100 francs ebele bakobanda koboma baninga kotiela baninga poison lelo tomoni bapoison ekoti partout poison na poison poison na poison mpona nini kaka moninga akufa ye etikala okozwa nini lelo bozotia bapoison par-ci par-là kopesa na bapoison mpona batitre kopesa na bapoison mpona bagrade ye akufa ngai natikala korénier yo mpe okufa wana eza demo ya crabe oyo nzambe alakisaki ngai abitala demo oyo abomaka bato komoni babenga ye crabe azalaka na mai omona crabe azalaka na biloko moboyo ezalaka boye lokola ciseau
donc bato bakomi na motema mabe bato balingi te moninga azala bien amoni moninga akomi bien baluki ka baboma ye batire ka poison basale kaka mabe. C'est pour cela Yesu azoya mpona kosambisa mokili oyo soki olingi obenga biso toza wana awa tozali na kati ya lingomba cité Nouvelle Jérusalem ezali na côté ya Triangle Campus en face ya école Mama Olive. Tozalaka na kilte chaque mardi à 16h 18h, jeudi 16h 18h, dimanche 9h à 13h. Tozo yamba batu ya baka mikolo pe toza na prière à 60 jours. Tozo prier pour na batu, toza na problème, to bengi, to ressemble la pona yo. Nzambe ausala. Vraiment toza ensemble na bino, to kolemba bino te. Merci pour na ba ope bobanda ko benga, ba musubo banda ko tuna ndenge ni to le kakali susu te. Pour ko kisi déjà soki ina ne mobimba to le kakali susu te. Toza ki na mwa makambo ebele vraiment et toza ki vraiment ba problème. Et puis tozali na ba voyage missionnaire tozali ko kende ndenge ba bengisaka biso par-ci par-là na ba pays mosusu donc yango wana komona ki biso te mais tozali ensemble toza na problème obengi to prier si vous avez besoin to prier pour na yo obengi na numéro plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 98 063 23. Donc ceux qui ont l'ingé benga biso aux biso. Yami balé pezali plus 243 83 19 28 996. Wana pezali à Vodacom. Donc ceux qui ont bengi biso toko zoata ensemble le pona yo. Vraiment kolo asunga bino, asunga biso banso. Bobondi la kapona biso. Merci na ba obozo ko bokopesa biso conseil que toti kanzambe te toko bakosalela ye. En tout cas toko lembate parce que nzambe abike basale ebele bakoti na ba pratique ya mabe donc to prier pour le corps de Christ basale ebele balongwe na nzela ya nzambe to bondela pona bango po te nzambe asunga bango bazongela nzambe ebele balongwe na présence ya nkolo ezosenga kosambela tozo bondela nasengi na eloko moko na ndeko nyonso ozolanda biso ozwa souci ya ba orphelin oyo bazana kimwenza na Saint Marcelo ba orphelin wana ndeko wa banda usunga bango nzamba uta kozwaye azal sute mais charge wana ekoma na mtuna ngai na ba mama mususu tozana bango donc tozo sunga ba orphelin wana vraiment tozana bana mususu baza wana mwana mususu abotama ki maboko ezate azali wana baboko penza ezate aza mwana muke ezosenga pe ba soutien kosunga ye ezala malamu mingi mama na yabwaka kiye mais biso tozokende kosunga ye tout le temps na mwa miliki mwa savon donc soki bolingi kosunga bango bobengi biso toza wana presque ndele tango autaki Italie ayaki madame Carla tozalaki na ye tosololaki par rapport ya souci ya bana wana ya lelaki makaske ya zam ndele me azouta kuna azoya kosunga me biso awa ba burkmes bazaki wana ba autorité musu bazaki wana ayisi bango bozo sala ta eloko te pona bana oyo kaka pasteur oyo kaka mtoyaka pasteur pe aza pauvre azane pe mtombe mote aza pe eloko te donc yango wana vraiment tozoli le bino pona bana wana to sunga bango na etonga oyo bomoni cité Jérusalem to sunga ngo pona ba caro so bolingi botinda pona ba caro ekozala malamu mingi chaîne na biso pe yango soki olingo benga pe frère na biso Alvin pona kosunga pe pona ba micro ya sika ekozala malamu mingi kolo apambola bino nazo prier pona bato malade pe bato baka éternel notre Dieu na pesi merci nazo bondela pona bana na yo na sengi loboko na yango pe présence na yo kozala kati na moko na moko telema etake grand roi papa telema pona kobunda etumba pe kopesa elonga tolingi loboko na yango ya papa ekita notre Dieu tolingi grâce no pe puissance no nzambe emimonisa ozali nzambe o asalaka ya minene ozali nzambe asalaka ya kokamwa tolingi ete obunda etumba opesa elonga telema etake grand roi papa tolingi ete confondre ba plan nyonso ya Satan ba plan ya diable ekweya mutu nyonso aza malade sunga ye oyo aza na bitumba kangola ye tolingi lobiko no papa ekota kati na peuple na yo mwinda na yo ngenga kati na moko au nom de Jésus
na bengani bokonzi ya Satan batak nyonso même na émission bitumba nyonso elanda émission po émission ekotaka bien te batak wana au nom de Jésus Christ. Papa telema pesa elonga na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Bana Nzambe, bo pambolami, yambala oyo, na mikili ya poto na Europa, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Penzinga, Assemblée chrétienne, Sycomore de vie, bazali ko célébrer dédicace na bango 2023 et zali bongo na mikili ya poto. Oratrice na yango prophétesse Kimbangu Sansi. Kanga date oyo, samedi 9 décembre 2023 de 16h à 4h du matin. Et kozala bongo na salle royale et Zwamiwapi. Adresse yangoyo, Rue des Bonnes 101 à Bruxelles 1080 et Paiwapi Boko yo kamabombami et longona oratrice prophétesse Sansi Kimbangu oyo Nzambe a utilisaka oyo Nzambe a salelaka thème ezali je te connais par ton nom ezali bongo na yebio na kombo na yo tiré na Exode chapitre 33 verset 12 louange paix adoration tokozala bongo na frère Maker Kalambazi pasteur Jacques Nkoto Peser Irène Bangonde bakotombo langbende ya bokonzi na Nzambe. Nana koyana équipe na mbumba uta France to ya kopesa Nzambe matondo ensemble na bisonyos ezana ensemble Sycomore de vie. Samedi 9 décembre 2023 de 16h à 4h du matin Kanga salle oyo salle royale na Rue des Bonnes 101 Bruxelles 1080 et longona mumbu na Nzambe Sansi Kimbangu pour la dédicace 2023 Assemblée chrétienne Sycomore de vie mbala oyo je te connais par ton nom. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bon mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Eh bien voilà, beaucoup de na papa na biso Jean Molayi a fait ces explications claires concernant Sendwave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, oza na Asie, oza na Amérique, oza na Europe. Tina mbongo na Sendwave. Téléchargez l'application Sendwave et inscrivez-vous. Au cheba détail na yon tout, kombo na yo, ozoti milana na pays ni na mboka ni pour choisir. Otini mbongo na yo, ozona na ba téléphone na bango. Donc na M-Pesa, na Orange Money, pe na Airtel Money. Babozwango wapi, babozwango pemeni ka ya ba cabine to ya ba shop to ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province. Okotina mbongo okofuta frais mon côté, okotina gratuit. Pe famille no baki no kotelema malso na ba agence te ka bisika bazali abimi na coin a récupérer mbongo na ye avec toute sécurité a rumé na ba agence te a rozaka na coin. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin pour bénéficier na $10 gratuit au que tu sabino lors il y a premier transfert il y a bambongo na bin. Beaucoup futa frère moroté, c'est gratuit. Lola ezofuta avec Sendwave. Agence Aboye, tu voyez, des sous-swapi. Solution, Yabana Congo. Solution, Yabana Congo. Sendwave, Lola, Ezofuta.